ngala yebi ke mobali ne aza responsable aza mwana mwasi balokoti na nzela te aza mwasi babalie normalement basali ba mariage nyonso ngi ko kosalama do mobali na indi aza responsable bon avant ça lango za te ke ayaki asali na ndenge na yemoko ayaki atuni ngai to ngala jije ki bon eza normal ba raison o ya pesa et puis aza responsable ce que ke est-ce que déconner à moi si les lots à quitter ce qu'il comme zali baya ko fanda na ya na kat na lupango na bango peut-être lupango na bango et ça na yé pa côté na kati ya makamoni so za ya bango ya yesa ya yemi taboto la ka kaka bati mutu bakolela kambati mobali tina suka mi bale la ka boyete mi bale la bati kaka na mbebo mi choe za erreur mais ils ont mutu na sima to ko sala poto corriger que asala bongote abi makabongote parce que abimi na ligne 5000 azalati moi il y a za musika aza vraiment musika aza musika ko biba na otika na leki na olela yana ngepa na to kaboni matanga alaza na kauka na epa na ngai na olela ndiko na ngai pa na ngai na olela ebo soto yo kalite to songi na ndako micho te na oleleka boye ale pa mususu na pepa mususu bandeko mibali bakosa kabiso tuto basala théâtre bakosa kabiso ba mibali malamu te na basi pour permettre ngana lo et puis même si comme vous allez qui c'est le bango peut bongoter parce que c'est pas le moment où c'est le bali kambo bon je crois muta kufata likambo zalaki donc ce qui est zakia makambo ya bomba qui aiba qui alors atiki muta kufu donc ezaki eza moment ko lobela ngote na zone ngako to lobela ngote parce que o ezako intéressé biso maintenant ezali que to luka to kunda de azali ko za traitement le plus tel paye bien Alix mais nzambe muta décider pour muta simba bo moya moto ezaka kanzambe tozolela eza pasi na motema mais pasi na ngele kimingi po mobali na yakomelinga Goliath mobala komi Goliath ala bongoli ezaleli because à la passe de moteur le quand on a confié bien il mais bon c'est comme qui a le bon tepi makamso le visa pendengo ya pasi yana ngaza kimasi ya pasi na katanda kuna ye esongoni na la opesa na dernière minute pour le paquet atuna nga qui je suis na so répondre na YouTube je suis la petite sœur propre à Micho oui il est le mari légitime de ma sœur mais to pesa Micho te qu'elle a été na te qu'elle a Micho te abala ye donc Micho akufi to zona droit au sangana na famille otolela ye tolela na kimia to sangani bolbini to likitere data to fandi ya ena ke imposition ya ki acteur ya ki actrice ya ki acteur na pena sa actrice na chouaka Makamundé le kaki aussi par rapport au téléphone est-ce qu'il y a quelque chose déjà un peu caché dans tête téléphone tout le monde de quoi insister qui habille papa aller à beauté on a lobby boboyeba qui laisse ce monsieur qu'il est, je m'en fous de ce qu'il dira. Je na perdre, na perdre parce que au bas la moi si. Mais non, il y a un mususu wapi. Non, ozoye wapi. Micho na ozoye wapi. Micho na ngai. Ale komi Goliath. Ale botelinga téléphone na hôpital. Azu téléphone ya na ngai. Abina aboy ko pesa ngai. Bon, pesa mais qui pour va soigner to sambeli na ndenge nyonso to gêner to sali les mains ngazo kanseke nzambe ni muta décider que ngala yebi ke mobali ne aza responsable aza mwana mwasi balokoti na nzela te aza mwasi babalie normalement basali ba mariage nyonso ngi ko kosalama do mobali na indi aza responsable bon avant ça lango za te que ayaki asali na ndenge na yemoko ayaki atuni ngai to ngala jije ki bon ils ont normal la raison o ya pesa et puis aza responsable ce que le bique est-ce que déconner à moi si les lots à quitter ce qu'il comme zali baya ko fanda na ya na kat na lupango na bango peut-être lupango na bango et ça na yé pa côté na kati ya makamoni so za ya bango ya yesa ya yemi taboto la ka kaka bati mutu bakolela kambati mobali tina suka mi bale la ka boyete mi bale la bati kaka na mbebo mi choe
eza baerreur mais eza motu na nsima tokosala po tokorige ke asala bongo te abimaka bongo te parce que abimi na ligne oyo osengemi azala te moli aza mosika aza vraiment mosika aza mosika akoka kobima ndenge onana te otika eleleki ngai naolela ya nanga epa nanga tokaboli matanga alaza na kauka ngai na epa na ngai naolela ndeko na ngai epai na ngai naolela eboye so toyokali te tosongi na ndako ya micho te naoleleka boye ale epai mosusu na mpe epai mosusu bandeko mibali bakosaka biso surtout basala théâtre bakosaka biso baya mibali malamu te na basi opermettre ngai naloba esengeli aloba ngo mpe bongo te parce que ce n'est pas le moment oyo esengeli aloba likambo wana bon sikoyo moto akufi ata likambo ezalaki donc seki azalaki ya makambo oyo yabombaki ayebaki alors atiki moto akufi donc ezaki eza moment kolobela ngo te nazolinga kutu tolobela ngo te parce que oyo eza kointeresse biso maintenant ezali ke azali kozwa traitement na hôpital mpe ya bien ya lix mais nzambe moto adeside mpo moto asimbaka bomoya ya moto eza kaka nzambe tozolela eza pasi na motema me pasi na ngai eleki mingi mpo mobali na ye akomelinga Goliath mobali akomi Goliath ale abongoli ezaleli ye aleli tozosangana tolela mwasi esika moko bandeko botuna otuna bino nayebi te peut-être ekozala pasi na motema lokola ndeko nakufi ou bien nini mais bon esengamaki aloba bongo te puis makambo mosusu alobi eza mpe ndenge wana ya pasi ya nanga azalaki mwasi ya pasi na kati ya ndako na ye esongo nini ala opesa ye na dernière minute mpo alobaki atunanga qui je suis naso répondre ye na YouTube je suis la petite sœur propre ya Micho oui il est le mari légitime de ma sœur mais topesa ye Micho te totekela ye te totekela ye Micho te abala ye ntango Micho akufi toza na droit osangana na famille mpo tolela ye tolele na kimia tosangani bolobini toluki tere data tofandi ya ye na ke imposition ya ke acteur na pe na sa actrice na chouaka. Aussi par rapport au téléphone, est-ce qu'il y a quelque chose déjà un peu caché dans le téléphone? Tout le monde dit quoi? Insiste qu'il y a papa allait à botter le téléphone il y a rien. Qui est ce monsieur? Qui est, je m'en fous de ce qu'il dira. Je na perdre, na perdre parce que au bas la moi aussi. Mais non, il y a un mususu wapi. Narozoye wapi, Micho narozoye wapi, Micho nangai, ale komi Goliath, ala botalinga téléphone na hôpital, azu téléphone ya nangai, abina aboy ko pesa ngai. Bon, pesa meki pour va soigner, nous sambeli na ndenge nyonso to gêner tout ça ni mais nazo kanseke, nzambe ni muta décider que non mais tous les enfants il y a papa na biso, il y a maman na biso plutôt j'allais dire Micho et puis ça va bien et pour na détail mususu na oyo lobamaki ya mabe ba ndekobeli ba sepela ki mais tous les grands frères tous ça. Voilà. Non, ça va en tout cas. Grand frère a fait cette chose quelques moi ba détail moké par rapport à ça. Excusez. Grand frère bonjour. Tonito joyeux moi moké bonjour d'abord pour la juste pour le témoignage et puis bah besoin nani na kati ya famille ya maman na biso Micho mabana voilà. Bon ngala za bien na bango liboso. Ya Micho za 40e à 6e. Alors le latiki biso na habité un mot d'abord na bandeko bayebakiye et puis na famille ya ndeko na biso oyo baza comme artiste comédien au peut baza moi libanda nouvelle ni ko pesa bango ce net moment. Bon nouvelle na ko pesa bango ndeko nanga bakufi. Bon c'est que tous les monde ndenge singa faut kunda voilà ndeo tuza voilà sinon tuza na biso bien bon ça matanga ezoli kapi matanga ezoli kapi le ko mo ngala zali aussi matanga ezoli parce que ngai ndem tasa grand frère na bongo nandi za décider voilà mais ils ont la vidéo circulée dans les réseaux sociaux il y a petite sœur na yo ou là l'équipe à maman Micho a sali quand même vidéo pour nous déclarer et bah
pour na matanga nenge se déplacer et awa na kauka et puis alobi moi makambo ebele nenge bato balobaki ezali vraiment très tôt comme on a mutu akufika les mêmes jours et pas les kambala moko kolobela et par rapport à ça donc étant que responsable de la famille au juger en nenge ni pour mokili mo made tali vidéo wana et puis ba interprétation déjà ya mabe eza kobimisa londe les deux familles boyokaniza te par rapport à matanga ya mama Micho. Bon ndape na mona kengo excès des ailes de quoi sali normal c'est comme ça la bonne parce que il peut être qui a responsabilité à couper ko ba makambo ngona te parce que ko banda bleka taki malade ti ndenge ko kufa ndape na taki na kati na landa kengo to landa ki makambo sti ndenge akufi bon habité peut-être cause à la passe moteur le quand on a kufi ou bien il mais bon c'est comme qui a le bon tepi makambo sur le visa pe ndengona te parce que ils ont qui a l'obati. Voilà. Maintenant, on a regardé les vidéos, on a jugé comment et puis pour baza otala que est-ce que ça normal que ne matanga et se déplacer et longwe na résidence na bango et puis ba na résidence familiale est-ce que ça normal par rapport au ne ba jugé yango kotala ba ibili. Bon ngala yebi que mobali ne est responsable azam moi si ba lokoti na nzela te azam moi si ba bali normalement ba sali ba mariage nyonso ngi ko salama le mobile na indi peut-être responsable bon avant ça lango zate que ayaki asala on ndenge na yemoko ayaki atundi ngai to ngala juge ki bon ils sont normal la raison o ya pesa ki et puis indi peut-être responsable c'est que le bique est-ce que déconner à moi si lelo ba akoka quitter ce qui le kamozali ba ya ko fanda na ye on a kati na lupango na bango pesa lupango na bango et ça na ye pa côté na kati ya makamonyo so za ya bango comment parce que mobile ndem tabala ki je peux te dire que y a des mobile ko ya taki responsable a équiper à tout parce que biloko toujours ça la concertation to yo kanye là la monde qui ça juste ils ont un problème té à ko déplacer et on trouve pas que déplacer mais bango ba monde que on a ndenge moko ya moni d'habitude peut-être le visage c'est qu'il ngo ka sala ki ngo besoin d'un problème té parce que ngala zao voilà pour nous la bato image wana ya bilili o bato batali déjà ils ont circulé dans les réseaux sociaux il y a Serna Bisso Palmiche pour nous la bato image Palmire voilà pour nous la bato image wana ni no koloba état qui responsable la famille pour na matanga bato baza olela papa les artistes munene wa yebani par rapport à réputation surtout ya vidéo wana pour nous la bato image wana ni no koloba état que chef de famille bon makambo n'habitude éviter pourquoi à bon moi ce que les ouais commis pas africain souvent bakatsa makambo belé bon ngazo kasikini ça imaginaire ça qui makambo parce que ba preuve mo que zaté ba vlo nous ce que parce que ngam ko na ndaki ngam ko na zalek tina ndege ndeka kufu na ndaki tout ce makambo c'est ndeke za ko ça ndeko kufu na malade abelaki ezaki cancer toqué par un médecin va prouver qu'il y a un cancer. Il y a un point. C'est tout. Donc, là, monsieur Zati, quand sur le bon, il va considérer un côté. Parce que ce que Zaki Ndeng, je vais dire que il y a un mobile à l'obaki, il y a un mobile mais il y a un mobile à balier, il y a un mobile il y a des salama qui n'y sont que salama. Donc, Bakambo va considérer un côté, juste parce que c'est responsable de la zone. Donc ils ont juste été. Voilà. Ouais, grand frère, par rapport à Matanga, Batou au Baza Otala, au Baza là, na papa Alain, na bino famille, Batou pe bye bye maman Micho de partout, message ni na part na yo, au couper sa bango parce que Baza ou na bino ensemble de partout, maloba na part na yo au nini, oui oui ça va tenir soit là. Bon, ils ont passé, mon to bon signe de quoi. Na âge moko amke parce que to bandaki kolinga ke pas à la nan mais ça l'été nzamba décidé que pas joyer ba onyo subaza na biso elongo batika koza na biso elongo ba na biso kino na tango to ko ba ko kenda kotika nzoto na mabele bon ba message ba ki pe mamicho batika koza ka ba mina e moni bana bazali batako ko benga biso pe famille tozali tango so ba zala biso ba benga so la pour la ni c'est un problème té toute quelle famille baya ba aider ceux qui peuvent ko aider ceux qui peuvent ko ça ni ba sala tout ça le cambote na bango venez là c'est le comment muké par rapport à
Makamundé le kaki aussi par rapport au téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà un peu caché dans le téléphone? Tout le monde de quoi insister qui a dit papa allait aboutir le téléphone il y a un tout ça. Je sais pas. Est-ce que les gens comment peut-être ils éviter dans le téléphone voilà. Il y a maman monsieur Micho. Bon, na li kamba téléphone. Mon téléphone est qui yande qu'on a bon. Bon, tant on déra kofi parce que tant que ça m'a quitté la vérité tant que akati motema ba azwa ki téléphone après si on déconne à moi c'est parce que on déconne pas hier à moi c'est parce que parce que on a parce que aucun grand azwa ki téléphone après si bon on déconne moi ça mon équipe pour accès à la kingo na après ce téléphone ko parce que bango balinga ki il y a mon équipe avec le téléphone peut-être à la kuna quatre c'est ba relation de connais à qui lango peut-être quoi qui fait ba solo la bango bon na sens on a des ya azakolo mais à part ça bon nazo kanzate que ça na idée mon côté nazo kanzate que la carte téléphone kuna ndio kakao kendo tia makambo soki aloba kini so sala kini non ils ont na sens on a mais que na sens que à ta la carte ba relation ya mamicho soki parce que na contact na bango c'est tout et puis tout le black makambo on a qui vient na black qui non bon pour tous dans la problème té ce qui quand tu fais ce zoom c'est là il y a bino dans téléphone na zoki ngoza na problème té na zoki on a sens que ce qui va comme ce sili na suka tant que kofanda so makablo ka moi si bani nyoso mais na kata téléphone la PC ils ont problème té on a la zoom les problème té le téléphone les a problème. Mais par rapport à Wolelanaye, vidéo c'est comme si Kobela wana a souffert, on dirait on dirait mobile nem ta faire souffrir par rapport à la vidéo or biso yozo pesa so ba détail ou biso to yebi biso no que maman belaki malade ndeke mais na liwa mais on dirait que c'est comme si il y a des choses où ils ont caché par rapport à kolela maman la vidéo wana ya petite sœur na ini ngazolo bana makambo azolo bela c'est comme si moi makambo il est qui na kati wana bon là en fait na bi li kamba moko te oyelega na ndenge nga na ndelaki bon na bi li kamba moko te ko zala kati na éviter ce qui vient zaki na li kambo et puis même si li kambo zala ki c'est un cas le bango peut bongoter parce que c'est pas le moment où c'est un cas le bali kambo bon je peux monter confiata li kambo zala donc ce qui est zaki makambo ya bomba ki aiba ki alors atiki mutakufu donc eza ki eza moment ko lobelango te na zulu na kuto lobelango te parce que o eza ko intéressé biso maintenant ezali que to luka to nda de commencer si après to fanda to solo là ce qui eza ki ko maman ya suka maman na biso micho souvent ndako sabino ni la famille est-ce que ayeba ki déjà ki azotika biso pour toujours déjà ba déclaration ko tabande ko beli ki ndalo ba ke botiki bo batli nga bana nazo kufa na nga botika nga ba prière na bino zoka nga botika na ke pema na nga kimia bozala nango eza comme souvenir bon premièrement quand on est malade on va souka bon ba médecin ba il sait que quelqu'un est malade aux anango ils ont principe au bikate ils sont malades ils ont kinda sika na niveau nango kinda so mo ko mo na yuwa ai ba kengo bi bon tout le bas le con l'angalema parce que l'angalema ndi sika bazaki beaucoup plus direct parce que ba mususu bazaki un peu bomba parce que bazaki kobanga mais na suka vraiment la suka 2 jours avant ko ngana zalaki dans ba médecin o bazaki médecin na HJ bon et bandeki basala niti ba bomba OK mais gala ba kinu ngana za responsable yaye ce qui mon nez ali balonde ba kino la état ya kombi ils moko akoka kiko après la zonga qui la fortifier ata yesu de bon dirpona et c'est ndende na bimaki après 2 jours de akofa tamoni bon c'est le ko yemo ko pa yeba kiki eza bon bien chose ezaki ko eza normal que alo bakeno bokengela bana malamu que ko bana malamu et nous avons tout fait bon que ça qui va soigner tout sambeli na ndenge tout gêner tout ça ni mais
nazo kanseke nzambe ni muta décider que et ça là que les ala bonko mais oh qui ezaki que tous ala bien tous ala kimia bien problème ezate beaucoup là-bas na bien il est là et c'est tout voilà tokomi na suka papa na biso na ba de bota la biso ba retenir ni ya mutuya s'il faut sur la petite sœur ou à sa vidéo ko c'est nini ni peut au s'excuser na bandeko pe ba saki ba commentaire ma mabe na kombo ya famille pour mususu ba fingi mususu pe ba lobby o ba senga ba loba o ko ba ni na bandeko ba talo à ce moment bon ba fingi omoni biso ba tuto kese ni ba mutamtaza motema la ba tuso mola suki ya lobby ngo alo bango ba ko kangama la makambo wana ya lobby te parce que bien à qui responsabilité d'ailleurs la salle qui même jusqu'à présent pour ngai bon à ça qui comme ko ça la parce que ko tout ko ça le quoi la mais famille sa famille bien sa famille ça bien éduquée on a habitué peut-être pour la passe il y a un décollage ça qui est le bus ni voilà mais batika ko makambo bazolo ba tout ça bien tu es comme ça là que tous contents de la vie et tu continuer vivre bah comment on a peur de continuer vivre parce que na si balango puis tu solo to ko loba na tout ça bana bazana kati voilà bana bazama kia la biso bazama kia na bango et d'ailleurs bana la soki bangi babala ba ko pas la biso voilà amo bana la bazobinga noko bazobinga musuba noko bazobinga mama lek tout ça la raison mon côté tout ça là que tu as la carte à problème de le compte parce que tu gagnes voilà tu gagnes le comment côté banana le bako comme président moi na le bako comme motumé au seul service voilà moi na ngai akoko ko pe mo konzi ko seul sabango te ako seul sabango alors ils a ba erreur mais ils a mutu na sima to ko sala poto ko ruger que asa la bongote abi makabongote parce que abimi na ligne sengi me azalata moi il y a za musika aza vraiment musika aza musika ko ko biba ndongo na te voilà merci numéro de téléphone ça va bien abande wa ko benga balela samela famille numéro de téléphone les amis grand frère bon le numéro de téléphone est ali 085 21 30 477 ndé numéro oyo soki obengi nga nango kozonga directement nga moko voilà amoni de monyo soko benga soki abengi ya numéro na azio mono matanga eza de côté te matanga eza wana kosala mabongo te soki esali ndi wana nga biso tozala wa donc mokolo bakende bimisa corps tosali biso toki kuna bango baza côté na bango oyo aza côté na ye tu vois ce que ça va donner bon gap na réputation parce que comme pasteur la réputation qui peut permettre na comme les comme la finga na tout ça la boue voyez ce que ça va donner voilà donc l'intérêt c'est que monsieur Trokenda to monsieur quoi tout intérêt ici oh makambo ko ça la ceux qui a boue ko ça ndenge wana bon to ko ba ndenge ko ça la faut tout arrêter que ça le comme merci beaucoup pasteur voilà donc Tokumina Suka, merci beaucoup. Ndenge Bolanda Kibiso à travers le monde. Donc, on a des bons détails. Il y a Pasteur, il grand frère, il y a Maman Nabiso, défunte Micho. Madame, il y a Papa Nabiso, Alé Mabana, Otikoti Kabiso en tout cas. Merci Bozaki de partout, Bolanda Kibiso à travers le monde. Il y a différentes chaînes Nabiso en tout cas. Merci à Christian Ngoyi, Paparazzi, à Zuisson, à Bailema Oyo, tous les Lama Obaza Olela. Pour s'abonner massivement, pour liker, pour partager. Tout ça, on a pour nous attitude toujours à Matanga, Awa, na Kauka, na Venise, surveillant numéro 3. Ici, Wapi, Papa Alem Abana, Azaroulela. Bon, Madame Naye Micho, Matanga Salama Awa. Tout le monde, prochain numéro. Bye.